Cardozo mille esprit ya ba Cardozo ye maman formidable kaka ndenge boyebeli Dozo. Alors lelo to yeli bino ba vidéo ya Dozo, lelo to yeli ko informer bino ke Cardozo mille esprit asilisi kosala ba théâtre na ye apemi ake kopema muke na poto ya Turquie. Bande onanga na olakisa bino video banda ne bandeli kino suka. Toke nango kaka bongo. Wana abumuni Cardozo yeyo azokende na ye deja azokende na kokota na avion aweza na aéroport. Cardozo azo mata deja pour que amata na avion akende na poto ya Turquie ko pema na ye. Alors toyebi Cardozo bien aza penza actrice moko complet. Cardozo vraiment aza penza actrice moko complet. Prochainement, tant que vous avez émission na biso ekomela yo directement esika nyonso o bozala. Wana bomoni Cardozo aza vraiment nesemo balobi mbongo na yo ozomuka na pasi, en tout cas ozala na esemo makasi ya kolia ya Cardozo ye moni aswa komi na ye na donc va vivre pour na deux fois donc vie ezalaka mbama ko kufi okeima okaka donc oto mona lelo to sepela na vie po lobi soki liwe ye okei na yo osepela ki na ona vie tango wana mbongo no tango mbongo ezomona na ndeko na nga sepela na vie yo zaka mike te
na kosala dépense te na bomba ya bombaka na o mais sepelaka pe na vie na lobi te bo bomba te bombaka na o mais sepelaka pe na vie il faut sepelaka vraiment profitera na vie na yo tangu oza na bomo siko Cardozo yeyo azolakisa biso balabala alakisi biso pena do bo sentir dozo pema na malamu au travail ya mingi oza comédienne moko oza vraiment complet soki esengi kosekisa osekisaka soki esengi kokota na mawa olelaka soki esengi kojouer vraiment ojouaka penza kitoko tala ndenge uti kojouer na Vini mais non nayebi te nani o amoni alandi théâtre wana te epai ya mama na biso Belgique Kandi en tout cas Cardozo a joué na Vini bokoki koimagine te Cardozo a joué vraiment très kitoko tina niveau ya koboma Vini a joué vraiment très bien en tout cas bandeko na ngai to lake na vidéo et ça malamu mingi ba comédien na biso ba koma na bonka to mona mingi surtout na para Davina Apwa pas za la rabo ya tourna kene ko zwa mo pepa libanda akena ye ko pema lelo bandeko ba yebi ba comédien na biso te ba koma ofinga bango po ba yeba bango te bandeko ba yeba esika ba comédien na biso ba banda te ba koma ofinga bango bandeko na biso to ba témoin na bango to ebe sika ba banda ba comédien na biso ba banda kala ba banda na pasi théâtre comme futa bango nde mikolo théâtre banda ko futa bango te théâtre zaka musala moso ebisi na sala théâtre bandumba wana babanda ko qualifier bango te mais tala mo ya lelo bazwa qualification ba comédien na biso ba nyonso ba koma ko qualifier bango o mona ke ba koma na ba vie ya bien ba koma olata bien ba koma otambola na ba mituka bien boyende zalaka ya bomona ibsa bien toujours to valorisera musala ba comédien mboka na biso to valorisera bango vraiment to valorisera bango po bazo mériter valeur mais ça ba te belé ba kaka ko finga a mona comédien tie photo boye afingi et puis le ka musanga o mona mutu ofinga mutu na TikTok o finga comédien na bino na TikTok o mona sko beauté comédien nango ekokana tate na beauté oyoza nango o mona mutu moko elongi mabaku o mona mutu moko to elongi ba veni mais azo finga comédien o bakokani atate azo finga mutu aza kitoko makasi koleka ye azo finga mutu aza na talent nyonso wana ka nini jalousie nyonso wana ka jalousie comme bolinga te ongana linga intel yaya balobi focus silence donc focus na musala ozo sala focus vraiment focus na musala ozo sala nzambe liboso iyo na simo komona oko avancer na vie Cardozo abanda lokwa ba G so lelo botali ba pièce Cardozo abanda ko jouer kala nankela ya ngani botali bomona penate dozo uti musika Cardozo uti musika webi mutapesa ekombo dozo muto apese kombo dozo eza kela ya ngani Cardozo banda ko jouer mingi na kela ya ngani apesa ke kombo dozo tala lelo dozo na biso ndinga koma mosa nzela linu mosa kitoko beba zuapi ana histoire na ye moko compliqué Cardozo beta histoire à vie na ye totia histoire à vie ya Cardozo awa na Irsil Botelo TV dozo ana vie na ye moko penza eza compliqué makasi bandeko nanga aleka na batemps moko batemps difficile bokoki ko imaginer te yango na vie batolaka mutu te nayebisa bino toujours boseka batu na vie te vie eza na ba réalité belé nzambe so abengonga no soki ebeti muta olongola donc muta okangaza te ya likamba ngonga so ngonga na ebeti muta opekisa ngo azate bapekisa élévation mutu te donc nzambe soki alobaki ke akoeleve yo na ba niveau moko possible badozolo bakanaka te ke baozwaka ba passeport bakotisaka ba visa baokendaka pa kei mwa visite na Turquie alali 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours une semaine azongi tomona yango badavina bakendaka kei pour 3 jours azongi eza ngolu
eza ngolu eza grâce biloko boye tozela ngo kala mo biloko boye toluka ngo kala mais le temps ba comédien na biso bazo développer boye eza bien to mona na ngambo ka ba comédien na biso misu ba développer mais misu bazaka wana pona 1 Pro Max to mona ngo ba comédien belé ba développer vie na bango mais ba comédien pe belé bazaka na 1 Pro Max baza wana tale belé motema mabe o alekisa kiboy o asala kiboy o afinga kiboy ebela ba comédien bana baona motema mabe mais misupe bana motema malamu to mona nzambe arsela ba mamba minyene to mona Cardozo ndabwe ngana na mona te Cardozo leki na émission mo bwe abanzo finga abanzo loba mabe ya mutu songolo no na mona te ezala te na mona nanu te Cardozo leka bandolo bana mona te mais malgré ça ana bato ba fingara ye malgré ça ana bato ba inaika pamba boye ana bato ba loba kama be na yedo ana bato belé même na monde théâtre na bango ana bato ba linga yeti maintenant na mona te Cardozo leka abanda oloba to mona te mais ils a pas si la famille boyende sali biso bien komona ba comédien na biso boye komona bango boye sala biso bien asko butu azo ma photo kana mo éclairage bino mo boye bi kande sala donc komona bango boye zelo komo sala biso kitoko et ça la biso kitoko vraiment courage félicitations na Cardozo mille esprit vraiment félicitations nzambe azwa lokumu et tikali pe ba comédien mususu to mona rabino boye mbonga bo saliza na kaya bino moko bayaya mbongo za na kaya bino moko esengi mwa congé obimi okei tango esengi mwa kotambola tango esengi mwa kokende koza mupepe konga pe ya biso to baya ngo pete donc tango esengi obimi oke ozimu pepa libando zipe mupepa ba pays mususu oye ozongi obandeli musala na kitoko kaka ndenge ezalaka siko na video na lina loba non pona bato ba fini Cardozo balata pantalon na kilote te balata pantalon na cycliste te obimi mabe obimi boye bandero nanga tomoni ba commentaire na bino na moni ba commentaire a bato belé ba fingi Cardozo pour alati couper atie cycliste et pour atie cycliste na kati ya pantalon eza mutam na sabino mutam tasala mamna choix na ye bagu na yo eza bagu ya Cardozo te elo mo il faut oyeba dozo amunene dozo amunene akota ni sous-vêtement te mais alati cycliste amunene akota na esute major cycliste na ya tiepo e kabola mi pende pour kazikate mais bino bolela nde koloba mabe na bino nde bolinga koloba bolo belaka muninga ka cycliste otie e kangio makasi e katio e kabolo mi pende bien te wana comprendre mais bozo ya koloba balata ka bongo te bozo ya kofinga nga comprendre peuple congolais te na comprena bino te loba na mutu likambo mutako yoka yo enoko zo ba agitation ya koya koloba kokoma babikoma ezaka bien te to ya kopesa ka dozo félicitations to souhaiter ka nzamba bate la voyage na ye ba séjour na ndenga ke ndenga rozonga to tika wana mabonga nzambe do biso batoto linga Cardozo mille esprit en tout cas to tiena ba prière to ebi ke voyage ezaka loko moko ya masekite to ebi ke voyage ezaka na ba tentation mingi alors to bondela ka pona ye ndenga ke nzamba lola asunga ye nzamba lola sala ye grâce azonga na kimia nyoso yango nde ezala libondeli na biso enoto yaka apo na yo finga yeba mafinga mo bezanga na ngotina esala kitoko te atako likuni yango atako to jalousie yango wana ya biso pena eza mabe ko ya ko finga mille esprit Cardozo azani likam na mutu te elo mosko na lingela ye ata leki na émission bomoni nde ezala ko bakosela ba comédien makambo comédien o abima nentel comédien o mobali nentel parce que lo mona lingela dozo ata leki na émission baoloba mobali ne muto mais azala kaka ata ya leki na émission batuni eke ozaka na oanzimaka yes ata bima na ete
ata za na ye mobali na ye te. Mais comme ezaka ba rumeur, comme ezaka ba nungu batu ba loba dozo anzimane kanyos. Donc pour vous dire que akimaka polémique. Moi sur Cardozo aboya polémique, ya kima polémique na tembe. Boende zalaka. Eluka ba comédien mususu te, soka moni caméra kombi loba lo bonje mutu mwa leka na caméra te. Boleka na ba caméra. Bo tourna ba théâtre ba film bino tongo midi pourquoi mais bo comme sangande bozaka so komi devant émission o komi no biloba loba o komi no koloba makambo fallait pas o loba o komi koloba kaka pona koloba ezara bien te ba star ebele ba contrôler maloba na bango ba star ebele o le kapena émission bi ate a penja mutu e sala yango toloba poko ma pe star esengela pe moi mayele mkie moi mayele mkie za la pe très important ce qu'on a tout en pensant biloko na nyoso ba aussi sango biloko nyoso ya na mesa o ba tiango ka pona esthétique o ba tie vraiment ba aussi ça. Boye ezara bien donc to profiter na biso to profiter na biso lobby eza ya nzambe tata doza ke kopema après kopema ya Cardozo tokozwa ba vidéo tokozwa ba théâtre bien na chaîne na yemoko alors azo se préparer pe na chaîne na yemoko ndenga ke boye ako tourner na chaîne na yemoko pe tozila tozwa eloko moko ya malonga ya kitoko makasi malembe koto pazo jouer pa bande ko na ye mususu koto pe azo focus kaka na chaîne na ye ndenge zalaka. Merci na batunyo so o balanda Irsi Botela TV, merci na batunyo so oyo balingaka biso bandeko nanga soki eza mbala liboso otombe na Irsi Botela TV alors au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Wana tokomi na suka ya émission na biso toyaki kolakisa bino kaka parcours ya dozo ndenge ezoleka na Turquie na poto Turquie toyaki kolakisa bino kaka Cardozo mille esprit toyaki conformer na bino kaka toyaki vraiment ko informer na bino Cardozo azana kini nanu te a voyager na ye na minute oyo azana kini te aza na poto ya Turquie azo passer ba séjour na ye kitoko makasi kaka bino moko nde bozomona bandeko nanga to s'abonner to commenter to liker to partager bisous bye.